venir au Congo. Que les envies spirituelles avaient retiré l'énergie spirituelle au pouvoir, à la présidence en République démocratique du Congo. Donc ça fait une année, aujourd'hui le 13 mars 2025. Vérifiez la prophétie, vous avez vu tout ce qui est arrivé. Mais alors, j'ai beaucoup de conflits, beaucoup de négociations dans l'esprit. Et on disait que les sorts et scellés parce que la politique du Congo doit changer. Parce que la seule chose qui peut amener le changement d'une nouvelle vitesse de la politique en RDC avec le président Félix, c'est vous écarter. Je vous ai dit qu'avant, il y avait la menace de mort. J'ai négocié, on dit que bon, on lui retire les capacités mentales. Bakoti na libota ya Laurent Désiré Kabila, balakisi biso mwana Hippolyte Kanambe, balobi na ye mwana na aza mwana na ete. Sifa aza mama ya Hippolyte Kanambe te. Na lakisaki bino video. Ngoyi Mukwena, gouverneur sa tika biso ya Katanga. Bapesaki émission akomisa un étranger rwandais touti akomise Katanga. Joseph Kabila bana signé Joseph Kabila. Hippolyte, to benge commandant Hippo, nasala na ye esika moko. Biso na demia tozo kende kotala mokonzi na biso sikatenda na oya esika biro nezalaki. Biro a James Kabarebe, biro a Joseph Kabila, biro a sikatenda. Mais boni bande konanga congolais de Katanga bozali kokosama. Bazweli bino mo étranger mususu juif zambien balobi ke non azali nakoketa la mozindo tola nana rwandaise touti makamba lobi ou de légitimité. Deuxièmement, il ne gagne que les élections que soit par fraude électorale ou soit on tue à ses opposants. Même aujourd'hui, il y a une dame qui s'appelle Victoire Ingabire. Ça fait plus de 13 ans. Elle est au pays quasiment 15 ans. Il l'a emprisonnée et quand elle est sortie de prison, il lui a interdit de faire de la politique. Donc au moins au Congo, les gens peuvent faire de la politique. Katumbi n'est pas mort, il n'est pas emprisonné. Eh bien chez nous, il n'y a aucun opposant politique qui n'a soit pas été en prison et qui est aujourd'hui emprisonné à domicile ou qui n'est pas mort. Zéro, depuis 30 ans. Donc le fait que Kagame puisse avoir je ne sais même pas si c'est là. Je pense qu'il est malade en fait. Il n'y a qu'une institution et une personne complètement irrationnelle et malade. Nous ne négocierons jamais la souveraineté de notre pays. Nous ne négocierons jamais la souveraineté territoriale de notre pays. Elingi kolobanini, brassage, mixage et égalité. Partage à pouvoir et égalité. Ce sont des terroristes. Oh, bonjour, mon awana, M23, c'est Paul Kagame. AFC, c'est Joseph Kabila, ce n'est pas Nanga Azaka qui étiquette, c'est toujours Paul Kagame. Nasimana ebe impérialiste. Tokoki ko zonge la 97 na 2025 te. Yango mutoko sabinote. Na minito yo, lobby na tongo, délégation à Congo, ezo kende na Angola. Ba M23, bazo kende na Angola. Biso tozana mécanisme le 18, le Yenga le 16, lobi le 17, le 18 bakutana. Mabongisi ya ba nilotique. Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzanie, eza ete mboka na biso evanda e solola na M23. Mais pourtant accord ya Luanda ndenge na zongeli na lobakatango iso la répétition est pédagogique n'accord à Luanda ezali RDC na Rwanda basi basala papier mikande ali bo signer retrait ya libela na mabele na biso. Accord ya Nairobi na zongeli po na bandeko mosusu ba groupe nyonso armé batika kobunda bakende na cantonnement bazonga na vie civile. Mais ba français, ba anglais, bokota na ba palais, ba diaspora bokota na ba palais, ba combattant bokota na palais, ba congolais
toza monde entier na 5 continents mokili mobimba bosabone na Congo Dialogue info ya sur ekopesa masolo dialogue esengi boyokani dialogue esengi bolingani dialogue esengi tosangana biso nyonso bakongole toza na monde entier tosabone na Congo Dialogue info esika nini bakomona mwana mwasi oyo aye na idéologie Francine Ngembe. Bonjour, bonsoir, na peuple congolais. Bino, sentinelle d'Afrique, défenseur de notre patrie et du pouvoir du peuple. Nakanise te mokolo ya mitano tokutanite na mokolo ya poso tokutanite lelo mokolo ya yenga touti mayangani nalobitika ete nalata bilamba na biso ya basoldat po toza na bitumba. Je suis un soldat du peuple. Etumbo yo tolongi yango deja. Yango na ye kotalisa peuple congolais situation oyo ezoleka na Goma, na Bukavu, pe na Est. Banguna bakanisaki bakobotola Uvira facilement, bakoki te. Bakokota mbala moko Kalemi, bakoki te. Pona kopesa basango ya liambo eza makambo ezoleka na Est. Longonia na bandeko ba wazalendo na FARDC. Nakanisi na kosenga na komanda supreme mokonzi ya mboka mabongiso ozwaki mpona bayebaza na front soki esalami ekozala kitoko. Soki mpo osali suivi mpo yebake bandeko oyo baza na front soki bazwi ba $500 ya prime na bango soki mpe bazwi ba salaire na bango ekozala malamu. Po bayo bakota na brassage, bayo bakota na mixage, ba Rwandais tuti bauti na AFDEL, ba milice ya Paul Kagame, les terroristes sanguinaires Hitler d'Afrique, baye na RCD Goma, baye na CNDP na M23, nyonso wana ba milice ya ba Rwandais, baye wana bazako nyokola bandeko na front. Oyo ezoleka na Bukavu, na Goma, elongo banite. Bango balobi baye kosikola te. Viol ezo continue na Goma pe Bukavu. Koboto la mituka ya bandeko na biso baza na territoire occupé ezali ko continue. Koboma ezali kokoba se kokoba. Koboto la bandaku ezali kokoba se kokoba. Kokanga bilenge komema bango basa la formation militaire. Esengeli peuple congolais oyeba makambo ezoleka na Est ya Congo. Et peuple congolais na koyebisa bino ete Uvira eza na maboko na biso. Yango nde komi chef lieu ya Sud Kivu esika mabongisi kitoko ezali kosalama. Alors longoni anazongeli ya mbala mibale ya mbala misato na FARDC pe na bandeko wazalendo. Na kosenga na mokonzi ya mboka ba disposition ezala ocha équipe moko ya suivi pona malobolobaki ya prime ya $500 soko se komi ba mama na Kalemi na bana na bango mibali baza na front balongwaki Bukavu baye Uvira baye na mboka oyo Kalemi basusu bazolala libanda basusu bazolala pene na ebale. La Mendekoyo, commandant ya région militaire à Malobanaeza qui elengite, kolobaka ete makambo na etali ete mais yoza mokonza ba soda ba pesu ete ni kuna na province na sikosa na Kalemi na Tanganyika mais Malobanaeza elengite. Basoda mingi bazali kuna basi na bango bana na bango mibali na front. C'est comme si yo posa complice Keba commandant ya région militaire motambwisi mobateli ya basoda kuna na Tanganyika précisément na Kalemi Keba tozali kotala yo lisu likolo na lisu. Peuple congolais na lobelaki bino mokolo na jeudi la talisa kibino ete accord ya Luanda eze eloko mosusu, accord ya Nairobi eze eloko mosusu. Metala complot
ya ba nilotique o bazana kati na EAC ba mabongisi se zwami résolution 2773 mais bango na ba français balingi kotia biso piège mais esimbite basali fusion basangisi accord ya Luanda na accord ya Nairobi balobi bakutana kuna na Luanda le 18 le leza yenga le 16 lobi le 17 le 18 bakutana mabongisi ya ba nilotique Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzanie eza ete mboka na biso evanda esolola na M23 mais pourtant accord ya Luanda ndenge na zongeli na lobaka tango iso la répétition est pédagogique na accord ya Luanda ezali RDC na Rwanda basi basala papier mikande ya libo signé retrait ya libela na mabele na biso accord ya Nairobi na zongeli po na bandeko mosusu ba groupe nyonso armé batika kobunda bakende na cantonnement bazonga na vie civile mais ba français ba anglais ba belge o bazolo bake ba pesi ba sanction ngana moni yango eza lokuta monene un mois yango ekoki tozo komona eloka malunga te est-ce que ba sanction yango bako appliquer yango nani akosala suivi RDCPT un mois yango yo eloko malunga salamité esengeli pas seulement front militaire na front diplomatique mais front on a sengaki na monsieur le président mokolo na mine que front médiatique ocha makoki na bayebaza na mboka na bayebaza libanda baleka na ba réseaux sociaux baleka na ba chaîne ya ba mindele kolobela ba maye ezokoleka na mboka surtout na est peuple congolais ba nilotique ba inyenzi ba ibima Congo balingi mboka te balingi to vanda na M23 accord ya Nairobi elobi yango te accord ya Luanda elobi yango te le président Lorenzo alobaki hier na minuit cessez le fait mais baza ko continuer ko boma baza ko continuer ko violer baza ko continuer ko iba ba mituka ko botola bandako bao baza lobake baye pona ko bongisa nzoka nde baye kwa ko boma se ko boma na pamboli nzambe po maloba misato totala ya liboso ya mwana mboka le garant de la nation le président Félix Antoine Tshisekedi oya lobaki Petro yoka maloba ya mibale. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Tozongela lisusu. Le dialogue avec un groupe terroriste comme le M23 est une ligne rouge que nous ne franchirons jamais. Président lobaki yango le 18 janvier 2025 pe alobie ke tokovanda RDC na M23 te. Mais banilotique bakomi ko bazali poussé par la France, poussé par les Anglais et les Belges pour tovanda tokotika la kovanda te ministre des Affaires étrangères alobaki yango na sanza oyo le 5 na ba diplomate au bayala mboka na biso. Sama Lukonde président ya Sénat lobi eloko susu ya mutuya nakoki kotanga peuple congolais singal toyeba alobi boy nous ne négocierons jamais la souveraineté de notre pays. Nous ne négocierons jamais la souveraineté territoriale de notre pays. Elingi koloba nini, brassage, mixage ezalité. Partage à pouvoir ezalité. Ce sont des terroristes. Oh, bonjour mon awana M23 c'est Paul Kagame.
AFC, c'est Joseph Kabila, ce n'est pas Nanga Azaka qui étiquette, c'est toujours Paul Kagame. Nasima na impérialiste. Tokoki ko zongela 97 na 2025 te. Yango muto ko sabinote. Na minito lobby na tongo délégation à Congo ezokende na Angola. Ba M23 bazokende na Angola. Biso toza na makanisi moko alignement. Bango bazoloba fusion basangisa accord à Luanda na ya Nairobi esika ekotikala kosimba te ata na ndoto. Mokonza mboka boyi koteka mboka na biso. Sama Lokonde président Sénat lobi yango. Ministre affaires étrangères à lobi yango bozala na kimia. Bokomona jamais le 18 président Vandia M23 Vandia ekosalamaka ata na ndoto te. Pour avant président se déplacer à kende na Angola, ba ministre na biso ba kokende lobby, délégation la bango pe koya lundi lobby le 17, tango ba ko solo la bango biso to koyebisa bango keloko moko. M23 soki bozali groupe armé bokende na cantonnement selon accord ya Nairobi. Bango ba kolinga te. Toko solo la nini. Brassage de l'ingité. Mixage de l'ingité. Partage à pouvoir avec des criminels, des sanguinaires, des violeurs, des assassins. Nangaza mobomi. Joseph Kabila mobomi. Akotika laka kozonga mokonzi namboka na biso te. Ndoto ya bababa. Moïse Katumbi mobomi. Bamituka na ye akuna matata. Tango azalaka gouverneur kino lelo chauffeur congolais azate. Ba chauffeur nyonso banilotique. Mituka na ye euta Zambi ezokota na Congo na ba minduki ni Moïse Katumbi. Bozomona kaka ba soi-disant opposants. Mais ils sont pas des Congolais. Joseph Kabila, Rwandais touti. Moïse Katumbi, juif zambien. Oyo azalaki opposant à lobby la commune côté au pouvoir Vitali Kamere kaka bétranger bangonde baza ko monisa biso pasi baye ko mema lisusu Dalila na ba Philistin so na lobby Dalila ngolo ba Denise Nyakero ba Philistin lingolo ba Rwandais biso ba Israélite bana Congo. Donc, mabota oyo ezomema ba problème mundelende muta a préparer ki yango ese a bongisa ki yango. Peuple congolais boza na bino na kimia. Brassage, mixage, partage à pouvoir ezalité. Nalingi na bao balanda kite balanda ndenge ba Rwandais nyonso baza pour Paul Kagame te. Total Rwandais oyo ndenga siliki na oyo Paul Kagame alobaki pour la président de la République na koketa la mozindo tola na rwandaise touti makamba lobi ou de légitimité. Deuxièmement, il ne gagne que les élections que soit par fraude électorale ou soit en tuant ses opposants. Même aujourd'hui, il y a une dame qui s'appelle Victoire Ingabire. Ça fait plus de 13 ans. Elle est au pays quasiment 15 ans. Il l'a emprisonnée et quand elle est sortie de prison, il lui a interdit de faire de la politique. Donc au moins au Congo, les gens peuvent faire de la politique. Katumbi n'est pas mort, il n'est pas emprisonné. Eh bien chez nous, il n'y a aucun opposant politique qui n'a soit pas été en prison et qui est aujourd'hui emprisonné à domicile ou qui n'est pas mort. Zéro, depuis 30 ans. Donc le fait que Kagame puisse avoir je ne sais même pas si c'est là. Je pense qu'il est malade en fait. Il n'y a qu'une institution et une personne complètement irrationnelle et malade qui est capable de se mettre devant le peuple et de dire que tel ou tel n'a pas été voté. Et comme je dis, pourquoi est-ce qu'ils s'inquiètent autant pour la RDC? Tous les jours, il y a des conférences de presse. Au lieu de nous parler des problèmes qu'on a au pays, on n'a pas d'essence au Rwanda. Il y a des fonctionnaires qui ne sont pas payés depuis des mois. L'économie est complètement collapsée. Au lieu de nous parler des gens qui se font kidnapper par la police, au lieu de nous parler
de tous les maux de la société, il nous parle de la RDC. C'est en fait la preuve ultime qu'il est en RDC. Qu'il arrête de nous mentir, le peuple rwandais n'est pas con. On le sait qu'il est en RDC. La preuve, c'est parce que nos frères ne reviennent jamais et on ne sait pas où ils sont. On nous dit, oh, mais venez enterrer votre fils, il est tombé dans un accident, quelque part. Attendez, madame, give me. Je sens ta manière de parler. Tu peux te présenter, s'il te plaît. Tu es qui? Non, moi, je suis rwandaise. Ok. Merci. Je suis rwandaise et comme beaucoup de Rwandais, on ne soutient pas le dictateur Paul Kagame et on ne soutient pas non plus tout ce qu'il fait en RDC, que ce soit le pillage, que ce soit les massacres, parce que nous, en fait, on n'en bénéficie pas. On a envie de vivre en paix avec nos voisins. Aza Rwandaise tuti, atali sibino ke na Rwanda pasi ezali, ba opposant bazate, azo boma opposant nyonso, azo nyokola bango, moto aboyeko ko comparer ye na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi, président élu et le choix de Dieu te. Oyo Rwandaise tuti dans le masolo oyo. Nayaka avec les évidences. Otie ngape na tie. Nayaka masolo pamba pamba te. Paul Kagame, c'est un terroriste, c'est un dictateur, c'est un sanguinaire. M23 est un mouvement rebelle te, est un milice ya Paul Kagame. Lolenge SNDP zalaki milice ya Paul Kagame. RCD Goma, milice ya Paul Kagame. AFDEL, milice ya Paul Kagame. Congolais tolingana. Soko lingi mboka na yo gloire à Dieu. Soko boboyi, isala mandenge wana. Gorbachev ateka IRSS bakabola ndamu mondele. Linga mboka na yo, la terre est sacrée. Il n'y a pas deux terres, il n'y a qu'une seule terre. Atoza Congolais comme français, mboka na yo te mboka no ezali d'origine eza Congo. Moto kosa bino te. Mboka na biso eza na mabota oyo. Ba Rwandais tuti na ba mindele ba bongisa pona ko bundisa kabiso. Complot contre le président Félix et contre la RDC. Ba koti na libota ya Laurent Désiré Kabila. Ba lakisi biso mwana Hippolyte Kanambe. Ba lobi na ye mwana na aza mwana na ete. Sifa aza mama ya Hippolyte Kanambe te. Na lakisa kibino video. Ngoyi Mukwena, gouverneur sa tikabiso ya Katanga. Papesa ki mission akomisa un étranger rwandais touti akomise Katanga. Joseph Kabila bana signé Joseph Kabila. Hippolyte, to benge commandant Hippo, nasala na ye esika moko. Biso na demia tozo kende kotala mokonzi na biso sikatenda na oya esika bureau nezalaki. Bureau a James Kabarebe, bureau a Joseph Kabila, bureau a sikatenda. Mais boni bandeko nanga congolais de Katanga bozali kokosama bazweli bino mo étranger mususu juif zambien balobi ke non azali congolais nyonso tout le kuta bandeko nanga biso bandeko na biso bola mukape bososola bayeli biso libota mususu infiltration na Sud Kivu balobi baza babashi nzoka nde babala bashite ba Rwandais tuti libota nyonso ya Nyakero. Dalila aza mo Philistin. Donc bandeko nanga bososola bitumbo tokolonga yango mokonza boy négociation na M23 RDC boy négociation na M23 brassage salama mbala mine ko salama ka lisusu te bozana kimia. Mais chose grave komona tozana bitumba na Rwanda Delila Denis Nyakero mwana ya James Kabarebe aza kosala pétrole na Denis Nyakero. Ça c'est une trahison. Mais muta okangi azate procureur ni na kobengisa Denis Nyakero. Mokonza demia pini na kobengisa Denis Nyakero. Mokonzi nini ya anerto ya senesa kobengisa Denis Nyakero. Tala boso banga na biso to ba yakuza ba ikramayas toza ko dénoncer. Na bane ko dénoncer yango. Mwana mboka azana Afrique du Sud
esika azali na pesi mbote tosololaka te tokutanaka te. Morning Star adenonsaki yango. Lelo ndeko oyo nayebi esika azali te. Ye mpe alobi yango. Po koyeba te oyo tolobaka eza lokuta te. Molongani ya président James Kabarebe azalaki chef d'état-major na ntango ya FDL Rwandais tuti mwana na ye ayaka na Kinshasa aza koexploiter pétrole. Ça c'est une haute trahison. Aza mutu ya kokanga mutamba tala likambo oyo mutu ya kokanga yo kaka kokanga kaba kuluna mutu ya kokanga yeyo Delila mwana ya ba Philistin Denis Nyakero. Total. Vous avez qui sont en train de vous gérer. Mais qui ne sait pas que l'enfant de James Kabarebe reste à Kinshasa? Je ne sais pas si vous les Congolais, vous le savez. L'enfant de James Kabarebe est à Kinshasa 5 jours sur 7. Si je mens, pour les années au Congo, allez même à la présidence. Demandez si votre président de la République, avec ses ministres, ils ne savent pas que l'enfant de James Kabarebe est souvent à Kinshasa, régulièrement. Son garçon. Il s'appelle comment? Patrick Kabarebe. Cet enfant-là. Mawamingi. Il s'appelle Patrick Kabarebe. Yes. On va vous dire des choses. Allez demander à votre gouvernement, vos ministres, tout le monde. Ne savent-ils pas? Bayebi bazobanga. Ne bergent-ils pas l'enfant de James Kabarebe, le Rwandais? Touti. Là à Kinshasa. Il est toujours à Kinshasa, Patrick Kabarebe. Avec Dalila. Il est à Kinshasa régulièrement, car il est dans les affaires de pétrole. Le fils de Kabarebe, il fait le business de pétrole avec Denis Nyakero. Et dans le business de pétrole. Et de l'essence, quand on dit pétrole, c'est-à-dire carburant. Pour ne pas dire pétrole, dans le carburant. Votre première dame fait le business du carburant. Avec qui l'enfant de James Kabarebe, qui s'appelle Patrick. Haute trahison. Bino Badiboza, la famille élargie à le président Papa Etienne Tshisekedi. Bolo Badisus. Bino Badiboza, la famille Papa Etienne Tshisekedi n'a pas quoi. Pourtant, Papa Etienne Tshisekedi n'a pas un biologique. N'a pas un nekonoto yebi, n'a professeur, n'a poto. Bana mama chika na monga fula tala pena famille papa Etienne yango wana bozala kite les loyo les Rwandais touti bozo défendre si Roland ka chanter les Rwandais touti ba mieto Denis Nyakero bozo pesa bino bozo défendre bino bozala kite toyeba ki bino bandeko ya Félix Antoine Tshisekedi te parmi bino bozo basali na PPRD. Vous avez travaillé dans PPRD. Bobundisi, président Etienne IDPS Etienne Tshisekedi. Quand on va tomber qui siège, il y a PPRD, il y a IDPS plutôt. Vous allez voir. Les lois ngazandeko botika. Masolo. Vrai ndeko. Azali pour Félix Antoine Tshisekedi le Wababiso. Delila. Moi, n'a pas Philistin. Denis Nyakero à travers un homme. Mwana ya James Kabarebe banguna na biso haute trahison. Bozo bang tokoloba. Quand on a loba ki yango, Morning Star a lobby. Ndeko so ale auti koloba, mais ça c'est un crime. Muta kosimba Denise ate, menzamba kosimba ye. Akosimba ye. Po mboka waneza ya biso nyoso. Mboka waneza ya yete. Tolanda pasteur oyo. Pasteur alobaki maloba akimi Congo azana poto kombo na e apotre kombo alingi koloba te mboka azali alingi koloba te tolota leka kaka lolenge Joris Kombe alobaki aza Wagner totali pe kaka tosali ba investigation toyebi qui est Joris Kombe oyo pe tosali ba investigation toyebi
Tout le monde pasteur Makambalobi sur Denis Nyakeo. Pour les gens croient que j'ai de la haine, je n'ai pas la haine. Mais vérité, la vérité blesse, mais elle finit toujours par triompher. Il faut qu'on ait une vérité, la vérité blesse. Mwana Mwasoyo a détruit. Mwana Mwasoyo a détruit Congo, Denis Nyakeo. Elle a détruit le pays. Allez rester en Belgique. Nalobaki. Tu n'as pas été. 2025. Vérifiez la prophétie. Vous avez vu tout ce qui est arrivé. Nalobaki, oh, apôtre, hein. Parce que si je ne vous aimais pas, en tant qu'être humain, je n'aurais jamais pris tout ce temps que je pris et tous les risques que je pris. À ne pas confondre avec vos. Donc, je vais quand même faire défiler les vidéos pour voir comment je me suis démené. Enfin, je n'ai jamais eu de problème avec vous. Je vous parlais gentiment, mais peut-être que vous n'avez pas pu décoder mes paroles depuis longtemps. Voilà le peuple congolais. La journée d'aujourd'hui, aujourd'hui nous sommes le 13 mars 2025. Le 13 mars 2025, ça fait une année depuis que j'avais donné la prophétie sur la crise qui devait venir au Congo. L'énergie spirituelle au pouvoir, à la présidence en République démocratique du Congo. Donc ça fait une année, aujourd'hui le 13 mars 2025. Vérifiez la prophétie, vous avez vu tout ce qui est arrivé. Mais alors, j'ai beaucoup de conflits, beaucoup de négociations dans l'esprit. Et on disait que les sorts et scellés parce que la politique du Congo doit changer. Parce que la seule chose qui peut amener le changement d'une nouvelle vitesse de la politique en RDC avec le président Félix, c'est vous écarter. Et je vous ai dit qu'avant, il y avait la menace de mort. J'ai négocié, on dit que bon, on lui retire les capacités mentales. Je n'ai rien à gagner dans votre malheur. Pendant que j'étais en train de m'inquiéter, j'ai reçu un coup. Maman, vous savez, ne restons pas dans les têtutesses inutiles. Ça, il y aura le temps, je veux laver les mains. Ce que je vous propose, avec tout ce que vous avez déjà gagné au Congo, l'argent, illicitement, prenez vos histoires, allez rester en Belgique. C'est la seule et unique alternative. Moi, je vous ai dit, il s'adresse à Denis non pas sur ma tête. Moi, je vous ai, ce n'est pas, on vous parle de choses spirituelles. Oh non, il est devenu, pas sur ma tête. Je n'emporterai pas la responsabilité. J'ai fait le travail de sentinelle. Je vous ai défendu. Mais, malgré ça, si vous prenez la décision d'aller en Belgique, vous n'irez pas comme ça. Vous allez me payer mes droits d'intervention. Ça, c'est vrai. Parce que ça va rester, ça risque de rester une réclamation dans votre vie. Ça ne sera pas bien. Vous emballez, prenez l'argent que vous avez gagné, laissez partir et laissez Félix faire sa politique. Il y aura un rebondissement politique au Congo et pour tout le. Pourquoi? Parce que cette histoire, vous allez penser que seulement au Congo. En fait, tous les dieux, tous les esprits des ancêtres des Congolais du Congo sont déjà, ce sont des chiens qui attendent de vous dévorer. Si je lâche, vous êtes partis. Et ils ne sont pas seuls. C'est devenu une affaire de toute l'Afrique. Il y a une coalition spirituelle africaine. Et l'épine qu'ils ont trouvée, c'est vous, maman. Si les forces du Congo, vous pouvez les gérer,
vous ne gérez pas les autres forces de l'Afrique. Non. Je vous demande pardon. Vous comprenez que nous tous, quand on travaillait, les gens pensaient que j'étais dans les trucs. Ça, ce sont des choses des nations. Maman, c'est la voix de Kimman qui vous parle. Prenez vos bagages, l'argent que vous avez gagné. Allez en Belgique, allez vous asseoir. Laissez Félix faire sa politique autrement. Et par rapport, parce qu'il y aura des cérémonies qui devraient être faites pour le président Félix. Quand est-ce qu'on fait les cérémonies chez les Balouba? Je veux dire en public. Je veux parler au chef coutumier. Je veux parler donc du grand Kassai. Je veux vous dire ce que vous allez faire. Ah, ça, ce sont des choses secrètes. Et pas dans secret. Et le premier maman, j'essaie de vous sauver la vie et de vous garder dans un état normal. Je ne suis pas votre ennemi, mais ce que je dois dire pour démontrer, quand les esprits me disent, il faut vous dire, démontre-lui 1, 2, 3, je le fais. Alors maman Denise Nyakero, si quelqu'un vous fait croire que je suis votre ennemi, c'est celui-là votre ennemi. Je sais que les théoriciens des doctrines, comment est-ce qu'on peut dire à une femme mariée de quitter ça, il s'agit des choses des nations. Ça, c'est un. De deux, si c'est là le problème. Maman, n'oubliez pas que vous étiez déjà peut-être dans un autre mariage auparavant. À Londres. Si c'est une personne, une femme qui a déjà abandonné le mariage, ne peut pas se remarier. Quand elle se remarie, celui qui épouse une femme qui a abandonné, qui a divorcé, il est dans le péché. Donc j'ai déjà répondu. Donc personne. Totanga yango, na poto sala mingi. Denise Nyakero va kutana Fachi azali na libala na Londres. Mutalia mbongo za Janet Nyakero, mutamema Janet Nyakero na poto ezalaki ngunzi Karli Bonda azalaki maîtresse na ye. Azalaki na libala na Londres Denise Nyakero, amakoma na Fachi. Babalaki ye na mbongo. Okovana na mutu, union libre na poto, même en Afrique, même partout, ceux qui va pesi d'autres ok no bala na yo. Mais ceux qui va pesi la ki ombongo, le voilà Denise Nyakero, babala kaye, na boko tanga kuma Kongola batu, babala kaye na Londres. Wana nyonso ezali sumu, na miso ya Nzambe. Oye baba mususu apôtre moko ayebisinga te wana ezalaki basali na Nzambe lelo yo na ebite. Basali na Nzambe lelo yo na ebite Bible ngo bozote ya nini natanga totanga na Biblia. Totanga Biblia totanga na mokanda na Matthieu chapitre 5 verset 31. Jésus a lobby, il a été dit la loi. Celui qui répudie sa femme a comme elle est lettre. Mais moi je vous dis, Matthieu 5, 32, celui qui répudie sa femme, sauf en cas d'infidélité conjugale, c'est-à-dire adultère, a commis, a exposé moi sin adultère. Celui qui épouse une femme répudiée comme elle adultère. Malgré ça, le pasteur Boyeb sera président de la Bisso Vérité. Denise Nyakero azalaki na libala na Londres. Wana libala liboso. Libala mibale avec Kimbuta 5 ans na poto. Kimbuta bala ye na mbongo. Raison pour laquelle Kimbuta kaka wazaka gouverneur azana pas problème avec ça. Oiza libala ya misatu. Kobala mwasi oyo babala ye déjà. Abomi libala ye kopana yo asala adultère. Ce sont des pasteurs quoi Soni Kafuta. Aboyaka mwasi na ye, abali mwasa mibale. Ayeko bala mwasa misatu. Ndenge moko na Albert Kankenza, ndenge moko na Jean Bosco Kindomba. Bazolo bawana eza la loi, mais c'est Jésus qui parle. Ce n'est pas moi. Botala, Matthieu 5, verset 32. C'est le Seigneur de gloire qui parle. Peuple congolais, qu'on ne vous trompe pas. Matthieu chapitre 5. To fongola makomi. Tofungola makomi. Oh, tofungola makomi. Toza na Matthieu chapitre 5. Yesu azolo bango.
Il a été dit, Matthieu 5, chapitre 5, verset 31, il a été dit que celui qui répudie sa femme lui donne une lettre de divorce. Mais moi, je vous dis, ça c'est l'évangile, ce n'est pas la loi. Moi, je vous dis, l'évangile est venu du Seigneur. Moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, c'est-à-dire adultère, infidélité conjugale, l'expose à devenir adultère. Et que celui qui épouse une femme est répudié comme un adultère, comme notre chef Nzambé. Monsieur le Président, aujourd'hui, vivre dans 4 adultères. Monsieur le Président, probablement, moi, ceux qui répédié, Denise Nyakero, à Londres, Azalaki na libala Susna Kimbuta, Azalaki gouverneur, avant Chantine Ngobila. Et Congolais nyonso, moi, si vous en avez talaye malamu, so que babala kaina misolo, yo, bakabwani, yo, kobalaye, au sali adultère. C'est Jésus qui parle. Moi, je vous dis, c'est l'évangile. Matthieu 5, verset 32. C'est pourquoi ndeko alobi faut ko bongisa. Ako benga ba chef coutumier ba bongisa. Na lobaki na Denise bima na mboka na biso zonga na Londres na Belgique. Kake loko yo lonaki na Gisèle Impela yango na lobaki na yo pasteur pa lobi bino ba malanda ngombe bolo ba susungai. Na lakisi bino ba ndeko mibale différent. C'est pour vous dire que tant président a gagné l'élection, Bamindele batindaka président na Mboko Tobengi Kigali. Pourquoi na Kigali? Kala ezalaka Mobutu nde azo kamba Kala, c'est la politique. La politique, le politique ya coulisse. Pour comment mokonzi na Uganda kuluto honore nganda komaka yango. Baena Museveni na moto honore na kuluto honore nganda atali esuki lokwa ngunza alobite aza salite Museveni atili azanika salite kofinga tena zo ba vérité. Ngata na ditenia ba militaire kota ba militaire propre ndengona. Yang bwana. Donc abi na boyi c'est Museveni akomaka président et qui insistance ya kuluto honore nganda. Et lelo Mobutu azate bacha siko nani na Uganda baebike oyo moto oyo papa na zaki menisier abane koteka mai pecho yo Paul Kagame akoko toucher Uganda temena Burundi na Congo pokoma okomi président lekana nukuna tamakendaki kuna monsieur le président balobi na ye ba obligé à bala Denise Nyakero qui était une copine, une maîtresse, balobi na ye 2 mandats, 3 mandats, tant président lobi changement à constitution, on guerre est en plein. Faut que vous sachiez la vérité. Siko délit la Bible a beaucoup mis sur Samson, mais les Samson d'Afrique d'aujourd'hui, c'est Félix Antoine Tshisekedi. Délit la Denise Nyakero, oko bomaka mis sur la présidente, kende na Bruxelles. Et si vous avez Gisèle Impela, qui nous va dans le soko boy pasteur a su révélation na ye ozali bon metali biso na nini siko bino mubolandaka ye bino ntuba malanda ngombe non ozala ki déjà na Londres na mobali ozali na kimbuta 5 ans ozo ko héberger mwana ya nani na mundaku na yo police armée renseignement immigration ozo contrôler yango tolo bate peuple congolais. Malédiction mboka na biso c'est Denise Nyakero espion ya Paul Kagame na lobelaka bino soki likambo komi na moyo au président Beli au président Piqué crise lokuta ndikila Denise Nyakero abimaki nte bosukisa na ye. Il a dominé la famille biologique à Papa Etienne, il a dominé IDPS, a dominé présidence, mais pasteur apôtre a dominé été Morning Star a dominé été Ndekwa Lubina Swahili a dominé été Ngaipe a dominé Ngaïte. Tout élément pour être moi na yo mais sengeli bakabona na mwana mboka Félix Antoine Tshisekedi na senga kibana nyonso kubanda na Fanny Testa Aden mais Denise akoboya Testa Aden na Christina ya Serena na ya Sabrina akoboya ngana ebile pourquoi toujours que malembe na beaucoup bimisa ba armes non conventionnelles. Elle a joué un très mauvais rôle dans Mboka na biso. Mais Togolonga Fachi a rebondir. Fachi a changer constitution. Fachi a bongo la makambo. Ou ba français, ba anglais, ba belge, ba zosala
pour être mercredi to signer accord il y a cessé le fait non tout ça un problème na ba Rwandais na ba M23 ba respecter résolution ya 2773 nani président Trump azotinda bato bazoya na Congo na kole le bilango ate azui ba preuve président Trump asali accord na Poutine alobi États-Unis ebimi na mona na OTAN yango moni ba mindele bazolela dans 50 ans crise écoute en Europe ba mindele ba belge ba français ba anglais bazolela na vision oya président Trump balingi ba anticiper pour être président na biso akoya na piège facha akoya na piège te ata boyoki ki M23 ayena mardi le dimanche accord mon côté que ça signé jamais brassage mixage partage à pouvoir donc au brader sur souveraineté en boka na bisoté trop c'est trop malgré bazana delila pembeni batie premier président la rwandaise touti immigration na maboka ka Chantal rwandais touti chef ya JR garde républicaine général Gabi rwandais touti général Itumba moto ya Denis Nyakero na chef d'état-major pour kolongaka président Félix Antoine Tshisekedi te o nzamba simbi monguna botola kate kasi nzamba botola o monguna asimbi ba plan ya Denis Nyakero na yebiango contre nga na yebiango mais na koyebi soboy Bible bi former des projets ils seront anéantis donner des ordres ils seront nuls et sans effet Denis Nyakero Delila moi n'a pas Philistin aucun malheur ne m'arrivera aucun fléau ne s'approchera de ma maison que 1000 tombent à côté 10 000 à notre droite nous ne serons pas atteints o nyonso bongisi et kozongela yo na bato yo tindi baso bisiko silence pour batini bato bazana mboko na yebi makambo bazo sala na koloba ngote na yebi makambo bato bazo sala biloko no yango wana biloko ya Denise Nyakero yango wana kokenda ka cc ngaite naza ya nzambe aponanga lokola papa Simoki Mbango aponanga lokola archevêque Coutinho Fernando aponanga lokola premier ministre Patrice Emery Lumumba aponanga lokola papa Etienne Tshisekedi boko sala nyonso po boko esa mutu ya fachi ekosimba kate fachi na mois d'avril azokende kokutana na Trump be européen ya bino esili Kagame bokomi na suka kaka na front militaire monsieur le président Fongola Misu na front militaire ba promesse opesa makoki so pesi batwana ba komisa yango o vérifier yango bana na biso baza kozwa formation militaire armée et comme na salaire ya kitoko na police na renseignement ba Chantal les Rwandais touti ba Philistin ba bima na armée ba bima na police o ba kota na brassage ba Philistin ba longola bango nyonso po baza ba ndoki baza ba bomi pona mukola lelo to sukisi délégation na biso kozala na Angola lobby na koleka lisusu pona ebisabino mayeleki le 18 mayeleki na koyebisa bino pe lisusu peuple congolais tangu zifweni Djiba Diakupumbana sai inenea tangu ekoki ya kobate la souveraineté ya mboka na biso territorial nzambo na sambelaka nzambe ya Simoki Mbango nzambe ya archevêque Coutinho Fernando kombone Yesu Masia abate la bino oye na société ba société belé boyokanisa te tokoma na bafoye ndenge moko papa na mama dialogue eza te ekoma lobi mwana bimi fase akimi ndaku mwana komi na balabala mwana komolala na wenze mpo nini dialogue eza te na bafoye omoni lelo mindele basanganaki basali ero
mbongo ekomi makasi mpona dialogue nde esali dollar lelo ezala makasi dialogue nde esali lelo livre sterling ezala makasi yango moni dialogue eza nécessaire na vie na biso dans tout ça dialogue eza unitaire tchachikicha Congo dialogue Congo dialogue Congo dialogue tosaboni biso nyonso na Congo dialogue sérieux